Maman Violette Nangaï, ça fait depuis 7 ans que Fungola Centre mon babeng à TVC médical. Parce que RTE kaki que nambo cannabiso batu baza ko kufa la bokono babeng mbasu et ça là ils sont passés parce que RTE kota la mbasu on ezali nini. De comparer on est la kisi na babilili lelo na exposé na biso que et pas mindele et porta combo mususu. Le cerf veineux c'est non post-thrombotique. Et pas n'habitude de bien en basse. Mais si tu as la même chose, les maladies en moko, et kokani. Tu poser diagnostic, tu soigner ba on balé ba biki. Mais à onde tu zo bimat pour le banabatu que basu ya kindoki ezalakate. La majorité à bambasu na ba école nyo samukili ba ebi que les a ba problème ya ba misisa o ememara makila ne bebi sala yango. Soki tu soigner problème ya ba misisa ba tu mingi ba bikaka. Mais soki batu va préférer au dénotaire la bande d'économie va traduire praticien que bango baza na bonne foi peut-être parce que ba éviter ignorance na yango va remettre ko soigner mais bon moment na moment ba misusu baza ba o baza encadré te on la sengi merci na papa ya ordre ba traduire praticien na ndenga yaki to dimi ko collaborer na bango pour notre examiner ba patient na bango te poser diagnostic et tout traiter bango ngai ça fait 24 ans nazo sala musalo na photo. Nous soignons de la même façon que nous soignons Bango Awa. Le mois passé d'avril, nous avons un congrès na beaucoup de Autriche. Oyo, Bazali, réfléchir pour un problème à Bambasu. Donc, tu regarder Congo et Bambasu. Et tout le bazar qui nous quitte, et Zali maladie, et TVC médical Nangiringir et Nabikenge, tu soignes Yango, et ma collègue Mingi Bayakia ou Yabopito à Kinshasa, remercier Bichou Basseni collaboration. Na segi merci. Est-ce que vous avez une formation? Et là, nous avons conclusion de ce que non. L'infirmière peut former tout. Na yangonde, na rosenga bino, bon diffuser message. Toza roluka honneur na bisote. Bisote tozalia de passage na mokili. Lelo soki tolongwe. Toye bakaka que awa na Kinshasa awa. Biso ba Kongomani. Tozali na centre moko tozo maîtriser makambo rosone ba pota ba benimbasu. Ba uta na bikolo misusu. Tout ça, la confiance dans le cannabis, les médecins, TVC médecins, les arrêtateurs, à format batou, prendre bien en charge dans l'hôpital, mais sous tout ça, d'acceptation, bango, d'engagner tout ça, ça,